Amen. Kama tukifanya incantation. Tango butosali asali ba incantation wana. Soko sambela kate. Unaweza kuoka mai kwa piscine. Ugosukola mai na piscine. Na unakutia kwako na gonjwa. Ozongi na ndako pe obeli. Na ile magonjwa kama una kichwa mwepesi. Soko za mutu wa makasite. Tu peux mourir. Okokipe kokufa. Famille. Babanda kobenga batu meme ya famille na batu libanda. Bandeko ya famille na ya libanda. Kwa ile piscine. Bayaka wana na piscine. Parfois at'inviter batu ba ku village banakuya. Akobenga ta batu pe ya village. Banakula. Bakolia tout autour wa piscine. Banaoka mai pe. Baya ko sukola basukoli. Tanzania. Bisu moko esalaka accident na Tanzania na Dodoma. Ni mie. Yende. Njobaltion. Batinda ke mission. Ba etoile ba. Nakamataka. Tozwaka yango. Kote ya mwanamuke. Kitoko ya mwana mwasi. Maya salite piscine. Maya salite wana. Choma yenye sirene na ukaka nayo. Nde mayo sirene asukola ka swata melaka. Piscine. Ne batu bayaka usukola na piscine. Supermarket. Nene batu bakotonda na ba. Batayala pia mu église. Batu bakotonda pe l'église. Je suis pas là pour aujourd'hui. Ndoko mona mutu mususu azana activité nazana posa batu baya kebele ba mai wana to travailler nango. Même ba musicien ba mingi bona bona kapa. Ata ba musicien belé bozomona. Tuliko to pasha mai ya piscine. Tozo pesa ba mai ba oya na ba mai ya piscine. J'ai tué 320 personnes. Aboma na monde wana 320 personnes. Alia même ndeko na ye propre. Nilimkula. Alia ye. Tuma. Batindi ye. Nikafanya sacrifice munjia. Asala sacrifice dans zela. Chauffeur aliona nyoka. Chauffeur amoni nyoka. Mais c'était moi. Ezalaki ye. Ata mutu moko abika kate. Niliua batu kupita ile nombre ya sacrifice banili. Et jour wango batu bakufa kolekata nombre basengaki. Ngusha ibisi. Baye kotala nini ekoyesaki bisi. Abakona kata kitu kimoya. Bamona ki atelo komoko te. Na kacha bis. Mulikuwa banduku yangu fulani. Ezaki pena bandeko ne moko ya famille. Niliwaka rafiki yangu propre kwa masomo. Aboma moninga ne moko na école. Wana kwa mwaja 10 ans. Wana komi na 10 ans. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bote, mandeko balandi ya Chez Bissou Télévision, boyi malamu, l'émission na bino Police des Stars, une émission d'analyse et critique. Un grand merci à tous nos abonnés de Chez Bissou Télévision, ba Oyo ba mesana ko consommer biso awa. Nzambe ya mona bino, nzamba pa mona bino malgré santé ko permettre te, mais tontimi ko sa la bino musala. Un grand merci à notre sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor topona awa. Na Chez Bissou Télévision, de la chaîne qui vous ressemble. Merci na ba oyo pe balingaka biso te to pesi bino mbote malgré mutema be na bino malgré kindoki na bino malgré nyos bosala po ete to koya biso to pensaka na bino po to bike mokolo mususu bo bongo na mitema. Merci na nyos bosala pona Chez Bissou Télévision koya mbote na bino voilà.
merci na ba ope balingaka biso nzambe ya pambola bino nzambe mona bino na nyonso oyo bosalaka bobengaka biso mpona ba idée ba remarque tobongisa mosala to avancer donc nzambe ya mona bino pe une affaire de 175 000 abonnés mbote na bino encore une fois merci na ndenge bosalaka biso confiance bandeko ba bolingo lelo na esengo ya koyambela bino moko ya basala na nzambe azaki ex féticheur asala mamu ya mabe koleka lelo nzambe abenga ye abongola motema akomi kosala nzambe tozwaki ye wapi kasi tomonaki ye na milulu oyo elekaki bongo na église ya prophète évêque Moïse dans sekande baino esengeli tobenga ye aya na chemise télévision ameka ko betela biso mwa lisolo lolenge nini abongola motema nzambe amona ye ndenge nini parce que soki aza aye to pe aye lelo awa eza grâce ya prophète Moïse yende amemelaki biso ye to sengaki pe aya na ye na émission de police de star tout le koyeba mainini ya sala na passé je m'avais dire bonjour na m'inviter na lelo na pesi bino mbote bonjour papa Shiki bonjour vous allez bien non zambe na yo azobatela biso voilà papa na pesi mbote merci beaucoup papa Shiki bonjour voilà papa Moïse kama biso na losambo tokuta na mozindo émission lelo baba kwa jina na Yesu Kristo aliye haya tunabariki émission tunaimplore grâce na faveur yako hii émission baba kwa netu baboja hii témoignage ile tuponaji na ile révélation kila mtu kwa jina na Yesu Kristo amen amen l'homme de Dieu esengo zali ya koyamba yo lisusu lelo na police de star boni milulu o lekisaki elekaki malamu milulu elekaki malamu vraiment milulu elekaki malamu nzamba sungaki et puis na bana nyonso apoto na ko profiter ko pesa bango merci na bo ba soutenaki pona ko soutenir église na biso ya Kinshasa vraiment église ese bandi déjà tozawana église ese bandi mais na katsa milulu na invitaki mopaya munene c'est un prophète auti précisément na Tanzanie. OK. C'est-à-dire aza ex magicien. Eza ba magicien oya obiso tozomona teke basala ba kisi obo non. Lui il était na ba dimension moko ya que soki Satan Lucifer azo sala réunion na moni ti président azaka na ba réunion ebele. Président ko sala réunion na ba ministre. Président eza na moment so ko sala réunion na ba généraux. Président ko la réunion na ba peut-être ba honorable mais lui il était na niveau ya ba ministre c'est-à-dire papa nazalaki chez numéro 2 ya ba musulman pour na Tanzanie mobimba. Okay. Donc tant on a landa ki mutu a connecté nga na ye ezali mosala nzambe moko azali pe na niveau ya Tanzanie. OK. Azamona mwasi batebele ba bien Rose Mwando ayemba kanzembo ya unibe mbele chez unibebe donc à partir na yende aipsanga lobino il y a un grand prophète oyo soki ou invité ye une bénédiction et tant on a bengi ce témoignage na ye papa Chic na biso Kinshasa lingani je pense qu'aux ala qui ont moni plein à craquer à témoigner à dévoiler ba secret à monde à ténèbres et dimension zamba utiliser qui est ezali na dimension moko élevé et ndenge pour inviter biso na bino photo ya na épée amekope ko pesa témoignage wana pona édification ya église. Vous savez quand nous témoignons tozotombola Satan te. OK. Mais tozola kisa misala ya mabe ya Satana ke biso bato to salela ki Satana tala ndenge to sukaki. To salela ki Satana mais to bénéficier ke lorote. To salela ki Satana mais to zwa ke lorote. Mais tant que pas dans Nzambe nini tozui. C'est-à-dire nous témoignons pas pour élever Satan mais pour démontrer que Satan est l'autorité. OK. Donc je crois c'est un peu ça yemoko à ko témoigner le lenge nini akoba initié le lenge nini makamunyo sur les cas donc je crois c'est un peu ça. L'homme de Dieu na pesi mbote. Bonjour. Matama voix s'il vous plaît. Oui. Oza malamu. Oui, ça va. Babengo na kombo ya nani? Je réponds au nom du prophète Baraka Claude. Oui. Donc, je vais de Tanzanie. Tanzanie. Oui. Boyeba papa Moïse le lengeni. En fait, je ne sais pas si je peux parler en Swahili. Donc c'est mieux le bano Swahili. Oui, Naza congolais, mais pour Lingala na lobakananga, mais pour na relater histoire bien na Lingala de moi matata. Mais OK, c'est mieux papa Moïse Yuluba Swahili. Oui, très bien. Ose à l'interprète, mais tant qu'on comme un témoignage. Ouais. OK.
Voilà. Le ballon la lingala autonome ne lingala. Lingala na papa Moïse ndengeni. En fait, toyebani na ye par rapport à artiste musicien Rosa Mwando. Oui. Azali nani? Ya awato ya Tanzanie. Voilà. Un star munene makasi. Alors, bazalaki na contact na ye. Par rapport à contact nde a betela ki ye lisolo nanga parce que na croisade oyo na utaki kosala na Nairobi. Tango ye ayaki pe kuna na Nairobi to travailler na ye mais tango azongi na Tanzanie nde sikoyo basoli na apôtre Moïse nde alobiki no naza na mutu moko songo pakala invitaki nga parce nga na invitaki ye na croisade nanga nde ye pe azaki intéressé na témoignage pe na misala ya monaki. C'est pourquoi a invité nga lisusu na Kinshasa. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Oui. Papa Moïse sunga biso parce que nga na otika bino bobeta mo lisolo témoignage mais entre temps nga la otuna mituna ye azoyo kana ye mais alobi aozala mieux à expliquer na Swahili. Yes. Siko yo soko sunga biso c'est possible. Pas de problème. Permission na yo. Ouais, interpréter les biso marabu papa bandolo bakumna. Yes. Mais nga la otuna mituna. Merci beaucoup. Voilà. Obanda kisi au kota bonganga ndengeni. Bon, en fait sikuwa najua kitu kikote. Na bandi koyebelo kote. Nilikuwa niko mtoto kidogo sana. Nazalaki mwana muke na âge ya 5 ans. Na âge ya 5 ans. Baba yangu alikuwa magicien mkubwa sana na anajulikana sana. Papa nanga zalaki magicien munene pa ebanaki makasi. Batu ebele baebi papa na ina kombo ya Aji. Na alikuwa deuxième personnalité ya ba magicien mu niveau ya Tanzanie. Azalaki na monde na bango papa na ya azalaki deuxième personnalité na monde ya magie. Na wakati nilikuwa mdogo mimi sikuwa najua kikote kile kama baba yangu alikuwa anatumia dawa. Etango azalaki mwana ayeba kiteke papa na ya azalaki na kati ya monde wana. Mais histoire kwa mrefu sana. Histoire na eza mulai akoloba d'abord parti. Baba yangu anaua watu wengi sana. Papa na ya bomi batu ebele. Amesakrifie watu wengi sana. Asakrifie batu ebele mufamilia yake na kati ya libota na ye. Mufamilia ya mama yangu pe na familia ya mama na ye. Ameua mingi sana. Abomi batu ebele. Na alikuwa mtu ambao sio mtu wa kuchezea. Azalaki mtu moko ya kosakanela te. Na watu wengi wananijua kujina ya baba. E batu ebele bayebi ye na kombo ya papa na ye. Alors ilikuwa namna gani juu ni kwa initié mu monde ya magie? E salama kilo lenge nini pona akoma initié na monde ya magie. Baba yangu alikuwa anipenda sana. Papa na ya bandi kolinge mingi. Na nilikuwa initié mu monde ya magie à partir ya 5 ans. Ba inisaki na monde ya magie à partir ya 5 ans. Nilikuwa victime. Azalaki victime. Sikuwa najua kitu chochote kile. Abandi koyeba likabwata mokote. Baba yangu alitumika sana mu monde ya magie. Papa na ye a travaillaki mingi na monde ya magie. Na aliua watu mingi sana. Abomaki batu ebele. Ikafika kipindi ekomaki na ngonga. Ikalomba sasa apane successeur. Esengaki siko na monde wana ifale apesa mutu ako remplaçaka ye. Donc Lucifer akamulomba kama inabidi apane mutu mwenye atamuremplacer. Lucifer aibisaki papa na lobi ifalo opesa nga deja mutu oyo ako remplaçaka yo lobi. Et à condition le mutu ifale akue damu yako propre. Et à condition mutu ani faza la makila na yo propre. Et tuko bamingi tozali ebele na famille. Baba yangu alifanya shua yake. Papa na ye asalaki shwa na ye. Akachakula bandugu yangu bengine. Aponaki bandekone mususu. Par rapport ya âge yangu. Par rapport ya âge oyo azalaki nango. Okay. Akutaka mimi nikuwe successeur. Papa na ye asepelaki te ke ye a remplacer ye. Lakini Lucifer akatala bale bote akasema ule mtoto wako kidogo ndio tunamtaka parce qu'avec yeye kazi yetu tena mzuri. Lucifer alobi kaka oya mwana muke wana yende toponie parce qu'avec ye soki yo na kungongano elinge koka tozuyo yenda ko continuer na musala no malamu. Ce n'est pas mon père qui m'a choisi. Eza papa na enda pona yete. Mais ni mizimu njo ni chakula. Milimo nde ponaki. Na wakati ni chakula kama mingi nta riziki kiti yake. E baponie ke yende akuremplaçaka kiti ya papa na ye. Baba yangu hakuwa na choix yote kukatala. Papa na azaki na choix koboya te. Parce que mwa ile monde hakuwaki no. Na monde wana mono ezalaka te. Kile banasema ndo inabidi wewe kitimize. Oyo balobi nde ifo yo sala.
Alors siku moja ilikuwa 0h. Mukolo moko ezalaki na ba partir ba 0h. Je me souviens tulikuwa tunakula na bangu busiku. Talaka 5 bazolia na papa na ye. Kila siku nilikuwa nalala ma 21h, nilikuwa napenda TV sana. Ye chaque jour abanda kolala ba 21h parce que abandi kotala mingi télévision. Mais ile siku nikasikia babangu kaniambia kama leo utakula haraka na utalala haraka. Et jour wana papa na lobi lia avant olala avant. Akaniambia why? Akaniambia comment? Abi lolenge nini? Akasema pana mimi najua pourquoi. Abi na ebi pona nini? Parce que comme si je respectais beaucoup mon père et j'aimais beaucoup mon père. Etaka zalaki mwana moko papa na lingaki mingi pa lingaki. 19h. Na 19h. Nikiingia mshambre nikalala. Ake kolala. Na wakati nilala. Etango alali. Ba ulikuwa mtoto kidogo. Asa mwana muke 5 ans. Mais wakati ilifika 0h. Etango komi ba 0h. Nikaona baba yangu akatoka akaingia mshambre yetu. Et papa na ya bimia koti na chambre bango bazalaki. Tulikuwa tunalala 3 personnes plus. Bandi kolala batumi satu. Na akanilamusha. Ake kolamusa ye. Wakati nilamusha akaniambia lamuka. Tango alamusa bi lamuka. Ilikuwa environ ma 0h. Ezali deja ba 0h. Akanilamusha ma minuit. Alamusia na kati ya minuit. Akanitosha nje. Abimisie libanda. Baba yangu alikuwa na franga sana. Papa na zaki na mbongo ebele. Niko mtoto wa tajiri. Aza mutumo papa na zaki na bozwi. Na batu bote walimjua baba yangu kama vile tajiri mkubwa sana mwele. Batu ebele pe baibaki papa na zaki na bozwi ebele. Na pesa yake baba yangu alikuwa na nyoka. Papa na zaki na nyoka. Dawa ya baba yangu ilikuwa ni nyoka. Kisi ya papa na ezalaki serpent. Na nyoka njoo alikuwa anamtapikia baba yangu franga. E nyoka wana nda bandiko sanze la papa na embongo. Na kila le premier mwisho wa mwezi. Na le premier nyonso da bandeli ya ane. Baba yangu alikuwa anampachiaka ule nyoka kotex ya damu ya mwanamke wa regle. Abanda kopesa ye chaque nani règle ya mwana mwasi. Ile kotex wanatoshaka wakati. Nani elambo ya bana basi basaela kana batamba ba règle. Papa zo pesa yo. Non. Ça dit papa na ye chaque fin ya mois. OK. Azwaka les premiers. OK, ya mois. Azwaka moni biloko bana basi balata kasuki azana ba règle. OK. Il faut pesa nyoka. Na makila na yango wana. OK. Ya nani? Ezaki makila. Ya ça dit papa na sacrifier kana nyoka. Ça dit ako créer moi si moko boye be mutu moko boye. Il faut kaka nyoka il faut chaque les premiers ba pesa ke makila règle ya mutu. Très bien, évoluer na. Oui, en fait qu'il a le premier les premiers nyonso. Baba yangu alikuwa tushaka ile kotex ya mwanamke ngaliki na salite. Akozwa nani wana ya mwana mwasi weza na makila. Alikuwa na chambre moja yenyewe akwa mtu wote alikuwa anaingia ndani. Azaki na chambre oyo mtu nyonso abandi kokota te. Baba yangu alikuwa polygame. Papa na azaki na basi ebele. Alikuwa na 7 femmes. Azaki na basi 7. Afu akalilamushe les 0h. Etango alumusie ba 0h. Batu bote mu clôture. Balikuwa nalala. Batu bazaki akolala. Na ilikuwa lupango kubwa sana. Lopango na bango ezaki munene makasi. Mule mu clôture yetu mulikuwa piscine. Na kati ya clôture piscine ezalaki. Piscine ya munene. Piscine ya munene. En fait mimi nakumbuka wakati niko mdogo. Azokanisa tango zaki mwana. Kila busiku tukatoka tunalala tunaona baba yangu anavala kilote na sengle anda kukala mbele ya piscine. Elle suivait que non à chaque fois papa na ya zaka na comportement na butu omona tikai na kilote sengle akia vandi la piscine. Mwe bote mushalala. Bino yo sibo lali. Peke mbele ya piscine. Mais ya kotika la ye moko na piscine. Nous en croyait que bango bazokanisa ke eko napunga upepo donc azoleka mupepe. Ilikuwa na mambo yake kwa femme. Nsoka nde zaki na makambo bandi kosala. Mais c'est le jour là. Mais mukolo wana je ne peux comprendre kama baba yangu alikuwa na mambo yake mole piscine. Ndaki ko comprendre ke na kati ya piscine makambo izalaki. Si je me trompe pas. Soki abosani te. Chaque samedi. Samedi nyonso. Baba yangu alikuwa anataka banduku yote ya famille. Baba ndako benga batu meme ya famille na batu ya libanda. Banduku yote ya famille. Bandeko ya famille na ya libanda. Banakuya kwa ile piscine. Bayaka wana na piscine. Parfois at'inviter batu ba ku village banakuya. Akobenga ta batu pe ya village. Banakula. Bakolia tout autour ya piscine. Banaoka mai pe. Baya ko sukola basukoli. Et puis busiku na butu anakamata ile mai ya piscine. Akozwa mai ya piscine wana. Atambia batu bakazi kama musivide le mai. Akoba bo vide mai wana te. Musichanger le mai. Bo changer te. Donc ni enjo iko na autorisation ke ku changer le mai ya piscine. Yenda za na autorisation ye moko fa changer mai wana. Bo toye bayeba kite. On ne savait pas. Bayeba kite. Alors les erreurs là. Na 0h wana. Donc ça mungu akakia kuni révéler nikia kuona ma réalité plutôt. Ndaki komona réalité. Baba yangu akanibeba mbele ya piscine ile. Papa na ye amemie liboso ya piscine. Ilikuwa ka samedi. Ezaki un certain samedi. Après ma cérémonie yote.
après ba cérémonie nyonso akanyambia nakupenda sana abi na lingio mingi na uko mtoto kidogo oza mwana muke mimi nataka nikuachie heritage na ana posa na tikelo heritage nanga bon sikujua maana yake maneno yake ayebaki makamuni ya zolo bate kaitika tu yandimika lakini quelque soit mon âge quelque soit azaki nango sikwaki na sababu maneno yote na evenement yote ilifanyika abosa na kate makambo eleka mukolo wana nikasema no my daddy not problem abi problème eza te papa okay akasema kuwa na roho kabambi abi sala na motema makasi nikaona baba yangu akavula viatu vyake namoni alongoli sapato alataki nikaona baba yangu akavula kilote yake ilikuwa alongoli kilote ezaki ya bacouvre feu nikaona baba yangu akavula tricot yake ilikuwa ya Adidas alongoli tricot alataki akabakia musengle ya Varese tikai na sengle ya Varese akayambia you are my son tu es mon fils abi oza mwana na ngai usiogope kitu kobangi eloko te na wakati alipovula ile nguo etango alongoli yango akaambia leo nataka kufanya kuwa mwanaume abi na posa na salo koma mobile nikamwambia daddy not problem abi problème te akaniuliza are you ready tu es prêt est-ce que oza prêt non yes daddy I'm ready abi naza prêt you are ready abi oza prêt mais oui niko tayari abi aza prêt okay fine abi zela akaambia vula viatu vyako abi longola sapato nikavua viatu vyangu voilà âge à 5 ans âge à 5 ans okay nikavua viatu vyangu alongoli akaambia vua suruali yako longola pantalon na yo nikavula pantalon alongoli akaambia nawe vula keulu kyako longola likolo nikavula keulu kyangu alongoli sikona kitu sikona sengle ndani azai na sengle te nikabakia tu kifua wazi atikali tolo polele akanyambia efanya kichwa juu mara 3 abitala likolo boy 3 fois nikafanya mara kwanza hivi asali mbala liboso mara pili ya mibale mara 3 mbala misatu sasa nikafanya mara 3 tangu asali ya misatu kaona kama vile kizunguzungu amoni neti moni vertige okay bon nikaona kawaida tu amoni yango normal akaambia usiogope abiko banga te kuna kitu kinanipita mpaka leo si akumbuka ile jina imeshani sababu ezane logo moko elekaka eme asabo sana yango baba yangu akaniambia usiogope abiko banga te akakamata akaita jina moja hivi nimesahau abengi kombo moko boye me abosani yango akaita sifwa abengi yango sifwa na wakati alita ile jina sifwa tangu abengi kombo na sifwa nikaona mumai mukatoka nyoka na mai ya pisine wana amoni nyoka ebimi na kati ya mai ya pisine. Nikaona mu pisine nyoka katoka mkubwa sana. Amoni nyoka moko munene makasi abimi na kati ya pisine. Nikataka kulalamika, alingia ganga. Baba yangu akanifunga kinywa. Akanginga munoko. Papa ni akangie munoko. Usilalamike. Abiko ganga te. Usogope my son. Kobanga te mwana nanga. Niko na wewe hapa. Naza na yo. Nataka nikuachie mkubwa. Na ninatike lo pouvoir. Na wakati ule nyoka alitoka mkubwa, etango nyoka wana bimaki ya munene. Monsieur le journaliste, Papa Chic, ule nyoka alikuwa mweusi sana. Nyoka wana zaraki mwindu makasi. Kisha ule nyoka nikaona akainua mukila yake. Nyoka wana abimisi mukila na ye. Na wakati ule nyoka aliinua mukila wake, etango nyoka wana atomboli mukila na ye, nyuma ya ile mukila, na sima ya mukila wana kulikuwa alliance bag. Na kati ya sima mukila ezalaki na bag. Ilikuwa nyuma ya mukila ya ule nyoka. Okay. Sima ya mukila nyoka ezalaki na bag. Akainua mukila yake juu. Nyoka tomboli mukila. Kisha akapinduza ile mukila yake mbele ya macho yake ule nyoka. Nyoka wana zui mukila na cheli boso misu elongi ya papa na ye. Akatemea mate. Papa na abwakeli yango soi. Kisha baba kutemele mukila mate. Tango abwakeli mukila wana soi. Baba katosha ile alliance, ile ano. Papa na ye alongoli bagi wana. Akanyambia nitoshe mkono wangu wa kushoto. Alobi abimisa musapi na ye asuka. Baba yangu akanivalisha ile bagi. Alatisie bagi wana age 5 ans. Maramo le nyoka kageuka kwa sirene. Epi nyoka na baluki mwana mwasi sirene. Mwanamke mzuri mweupe sana. Mwasi kitoko makasi ni mundele. Monsieur le journaliste, Papa Chic, kisha ule wakati alinivalisha tule bage, tangu kaka latisie bag, nikasikia mwili wangu ayoki na nzoto na ye kama vile kura inaingia mwili mzima. Ayoki neti kura nzoto mobimba. Wakati kura inaingia mwili mzima, etango kure koti na nzoto, ile boga nilikuwa niko nayo mobangi ikatoka yote, nyonso elungwe. Na nikaanza kumuona baba yangu kama vile rafiki yangu. Akomona papa neti camarade naye. Na nikaona mara moja maturité fulani inaongezeka ndani yangu. Akomi o se sentir neti mtu moko asha koli neti ba peut-être ba 10 ans 20 ans. Nikasikia hamu ayoki posa ya kuambrasser le mwanamke. Ya kobimana mwasi wana na age 5 ans. Est vrai. Oya zolo beza ya solo. Nikatoka sijui ni esprit gani
ilinituma nikamwambrashe ule mwanamke. Ayebi te nini etindaki ake kuambrase mwana mwasi wana. Nikaanza kufanya tir langue na ule mwanamke. Abandi kosambrase na mwana mwasi wana. Na kisha nikaona baba yangu akatosha bage ingine. Papa na bimisi bage ya mibale. Akanipatishia. Apesi ye. Nikampatia ule mwanamke. Apesi mwana mwasi wana. Ule sirene akaingiza majiba yake. Akotisi yango na mabele na ye. Na sana ingiza majiba akatosha alliance ingine tofauti na ile baba yangu alinipatia. Abimisi alliance mususu neti elandai na huyo papa na pesaki. Kisha akanipatia tena mikono. Apesi alliance wana mabuku. Nikamvalisha na mwanamke. Alatisi mwasi wana. Sasa nikamuingiza na mwanamke ile alliance. Tangu akotise kaka alliance. Akageuka mara moja nyoka. Abaluki su nyoka. Na njoo pale kwenye nilianza kufanya mambo ya maji. Nde place initiation na ye e bandaki. Wow. C'est très fort comme histoire. Wana ezaka e bandaki nde wana. Initiation wana nde mukolo ba initier ye. OK, très bien. Après ko initier yo. Oui. Ba degani osala. Il fallait osala mission nini. Après ko kola na yo makamuni bana ko mona nini osalaki maleme po okota na mozindo ya bakisi. Po tocha point to yo osala deuxième partie. Merci beaucoup merci les journalistes. Oui. Unajua kila wakati mapei yote mimi natembeaka. Oyebi tango nyonso na bamboka ebele na tambolaka. Avant ni répondre question nye unataka kuni poser. Avant na répondre question oyo tuninga. Mimi naanza na pardon. Na bandaka na pardon. Pourquoi? Pona nini? Nililisha batu mingi sana. Alelisa batu ebele. OK. Aer moko azolo ba Swahili bora, Swahili ya Tanzanie. Okay. Eza différent na ya biso ya Est, donc voilà. Il faut comprendre. OK. Amen. C'est pourquoi avant que je puisse répondre à ta question. Avant répondre à question na yo. Mimi nasema nalomba msamaha toujours comme l'habitude mimi nazoea kusema. Asengi pardon kaka ndenga senga toujours. Ku famille ya ba victime bale niliua. Na ba famille ya ba victime ya bato ya boma. Après les cérémonies à piscine. Après cérémonie à piscine. D'ailleurs nataka niongee kitu kimoja kuhusu piscine. Na lingina lobelo. Okay. Wajua ya bale batu benye banakuwa banauka ma piscine. Batu ebele bakenda kosukola na ba piscine batu. Ma piscine munonaka batu ba mingi banajenga mtu anajenga nyumba anatia piscine ndani. Piscine ebele monaka mutu atongi ndako. Mais c'est les journalistes. Papa chic. Ile ma piscine kuna mambo mingi sana. Ba piscine ebele za na makambo. Malgré que nishampokea Yesu Kristo kwa Bwana mkombozi wa maisha. Malgré nasina asa yambi Yesu neti mokonzi pe mobikisi. Sio kaka ma piscine ovyo ovyo. Jamais koko sokola na piscine. Siwezi kusula kwa piscine. Akokite ko sokola na piscine. Parce que kuko ma événement miliona ma piscine. Ezana ba événement mona na piscine. Tu sais pourquoi banamuke mingi leo baolewaki? Obi basi ebele lelo bazozwa libala te pourquoi? Oh. À travers la piscine. Ebele na ba piscine ba chance na bango etikala. Non, je vais parler. Abia koloba. Surtout ba piscine ebele il faut fungola. Unajua sasa mimi naona kaba fio na anafala mayo. Tango mona fia alati mayo. Anaoka mpiscine. Asokoli na piscine. Unajua mpisine mnakoka alliance. Na kati ya piscine za kana alliance. Batu mingi ya franga kama anajenga hotel bana m'oblige il faut ajenge piscine. Batu ebele bazana bambongo bakisi soki atongi hotel ba oblige kaya tonga pe na piscine. Ile piscine tulikuwa tunaenda kukamata ba salité chaque 0 heure. Bakenda kozwa ba salité chaque 0 heure na piscine. Tunaenda kukamata ba perte blanche bana muke piscine. Tozoza ba perte blanche na ba chance ya batu. Chance ya bana muke piscine. Chance ya bana basi tango asokoli mai motoki na eti kali kuna. Mutu anaoka mai. Tango mutu asokoli mai. Ile salité natoka mu mwili. Salité bimaka na nzoto. Ndio chance yake. Nde chance na ye. Ndio aura yake. Nde aura na ye. Yake biote buzima bwake. Mobimba na ye. Na avant kama ni siku yenye batu bataenda kama ni siku yenye leo ni samedi paza weekend. Exemple que lelo eza weekend. Tunakuwa tusha loka ile piscine. Tosito loki piscine wana. Tunafaa busiku donc mu vendredi à partir ya 0 tofama incantation ku piscine. Vendredi to sai déjà ba incantation na piscine. Tunatia ba démon ku piscine. Totie ba démon na piscine. Alléluia. Amen. Na kama tukifanya incantation. Tango buto sali ba incantation wana. Soko sambela kate. Unaweza kuoka mai ku piscine. Ugosukola mai na piscine. Na unakudia kwako na gonjwa. Ozongi na ndako pe obeli. Na ile magonjwa kama una kichwa mwepesi. Soko zana mutu wa makasite. Tu peux mourir. Okokipe kukufa. Ou soit. Okay. Ou bien. Tunakamata tunakamataka hamu ya mwanamke. Guu ya mwanamke. Tozui guu ya mwana mwasi. Mule piscine. Na kati ya piscine. Tunakamataka. Tozwaka yango. Ma étoile.
ba étoile ba nakamataka tozwaka yango beauté ya mwanamuke kitoko ya mwana mwasi mai ya salite ya piscine mai ya salite wana mai yenye sirene anakaka nayo nde mai yo sirene asukolaka swata melaka njo mai yenye batu banatafutaka madawa ya machance ya batu mingi kukia kubutiki ndio komona mutu mususu azana activité na azana posa watu baya kebele ba mai wana to travailler nango meme ba musicien ba mingi bonabonaka hapa ata ba musicien bele bozomona tuliko tunapasha mai ya piscine tozopesa ba mai ba oyo na ba mai ya piscine meme ba église bele ata ba église tuliko tunapasha mai ya piscine ba mai ya piscine ba sayelaka yango akiwele mai tuna travailler akoya na mai wana to travailler yango mu église ya asopi yango na église na ye batu banapiyaka kwa mu piscine ne batu bayaka kosukola na piscine supermarket ne batu bakotonda na batayala pia mu église batu bakotonda pe na église. Je suis pas là pour aujourd'hui. Azakuna te pona lelo. Merci beaucoup na kati yo batu bagay na ndako pona papa Chika kati donc ba c'était biso minute koki na otikela moi muke moi synthèse muke pas l'homme de Dieu mais osons que c'est la biso yes s'il vous plaît pour la suite ya témoignage oyo ba te sengeli ba continuer yango parce que na moni za édifiant ba robakisa nini mais kitu nitaka niongeze ni kidogo tu eloko moko alinga ba kiseza muke par rapport ya question ni poser question oyo tunaki nataka hii emission isishie hapa iendelee na lingi emission suka teme ya kende makambo ezebele voilà j'ai tué 320 personnes aboma na monde wana 320 personnes mie nilikula ndugu yangu propre alia même ndeko na ye propre nilimkula alia ye nilisakrifie wakati kama unajua histoire moya ya bisi moya kingia kwa internet bisi moya kunjia ya Dodoma ilifanyaka soko tali na internet na nzela Dodoma na Tanzania Dodoma ilifanyaka accident Tanzania bisi moko esalaka accident na Tanzania na Dodoma ni mie yende njo balitumaka ku mission batinda ke mission donc après il est événement après événement wana après il est initiative après ko initier ye kuninitier mission yangu ya kwanza mission na ya liboso niliwa balilombaka ifanye nipane 142 personnes apesa 142 personnes na wakati bakanipatia ile mission etango bapesi mission wana d'ailleurs ile mission ilikuwa ndio mission ya baba yangu ezalaki mission ya papa na ye mais comme si tu vas comprendre kama ina komala mu monde ya magie pona baeba kena sina koli na monde ya magie il fallait banipatie première mission il faut bapesi mission ya liboso nilipe deni ya baba yangu afuta nyongo ya papa na ye na mimi nilikuwa nageuka nyoka ya bande ko baluka nyoka nageuka nyoka abaluki nyoka na tukasikia habari ya ile bisi moja iko natoka kumgini fulani iko nakuya toki sango ya biso ane bandiko ya denge yaka bakanituma batindi ye nikafanya sacrifice munjia asala sacrifice na nzela na wakati ile bisi iko nakuya kutoka Arusha ezo uta Arusha mie nilikuya nikatoka mpori pasi kwa barabara ya goudron mko pori pembeni abimi na zamba zaki deja wana sa baluki nyoka abimi na zamba gari iko nakuya muntu kezoya nikageuka nyoka ndani ya pori abaluki nyoka ndani ya pori na kacha zamba nikatoka mpori abimi na zamba nikashimama munjia atelemi na nzela chauffeur aliona nyoka chauffeur amoni nyoka mais c'était moi ezalaki ye wakati chauffeur aliona nyoka tango chauffeur amoni nyoka tango apanike nikageuka kwa jiwe abaluki libanga nikageuka libange yani mutu kebeti mutu kebaluki akutoka ata mutu mzima ata mutu moko abikaka te niliua batu kupita ile nombre ya sacrifice banilo ejour wango bato bakufa ekoleka ta nombre basengaki na mara moja nikaingia mpori nikageuka kwa nyoka abaluki koma dia libanga abzongi nyoka koti na zamba na ndengake wakati baluki kuverify ni kitu gani kinaangusha ibisi baye kotala nini ekoesaki bisi bakona kata kitu kimoya bamona ki ate eloko moko te ezalaki ye na ndani ile bisi na kati ya bisi mulikuwa banduku yangu fulani ezalaki mpe na bandeko ne moko ya famille niliwaka rafiki yangu propre ku masomo aboma moninga ne moko na ekole anakuwa mwaja 10 ans wana komi na 10 ans rafiki yangu moya tulikosana naye baswanaki na moninga na ye alikuwa chef de classe azaki chef ya de classe akanipiga kofi abetaki elikofi ile kofi ananipiga tango abeti ye sikuwaka na nguvu ya nguvu azaki na makasi ya nzoto te nikamchunga saa recreation azeli na temps recreation nikatoka nje abimi libanda nikaingia mpori akoti na libanda na zamba ya masomo na ya classe kama mimi nataka kugeuka nyoka soki alingi abaluka nyoka nilikuwa naangalia yulu mara 3 akotala likolo 3 fois 2 3 ilikuwa 3
mara mwami nageuka nyoka mbala moko abaluki nyoka nikatoka nyuma toilette ya masoko abimi sima toilette ya classe nikatafuta kwenye rafiki yangu iko aluki place moninga na zalaki nikamfuata alandie namuluma kumugulu ya gauche aswaye na lokolo ya gauche nyoka tango agangi nyoka bakaniona bamoninga nikageuka ili sifini guse tu ata liani ya kukauka tu abi asimba kaka ata poso eloko moko ya kukauka kaka mama nikadisparaître abungi mala moko rafiki yangu asikia kizunguzungu ayoki tourbillon pale nakakufa pale pas kufa ki sur place. Merci beaucoup nabani to sukawana ba ko sena iso minute koki l'homme de Dieu la zone sur maloba et puis pour conclure ngana tikibino pour être pour conclure émission lelo nabandi soki moyen zali ozong c'est la biso papa pour tout ça la suite. Il y a témoignage. Azalia pour 2 semaines. Ok. Merci beaucoup. Merci na balandi na biso sur Chebiso télévision. Bazwa ki ba ko ta na biso. Bo kamote to katite metoza na suite hein. Voilà, merci mingi na ba oyo balinga biso, bo s'abonner belé. Tokutani soki Yesu Christ a zongité mais entre-temps na tikibino ya boko ya basai na Nzambe. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bande konyoso bazolanda biso partout. Monde entier, aux États-Unis, aux France, aux Belgique, aux Grande-Bretagne, aux Amérique du Nord, bisika nyonso zolanda biso tika Nzambe apôtre Moïse Kasongwa pambola yo. Bien-aimé, nayebi ke uti kolanda témoignage ya prophète oyo. Ndeni ba inisaki na monde ya molili makambo eza ebele le prophète là azana villa Kinshasa. Yo mutu poza na Kinshasa dimanche oyo. Ata yo mutu ozana poto ozana bandeko no bazana kini bazana maladi bazana ba problème tinda bango dimanche na adresse moko prophète ndazote ya na yambi azote azo travailler azopesa na ba témoignage na ye en plein culte dimanche oyo à partir ya 9h juste to bandi culte na biso jusqu'à 12h c'est-à-dire okoki koya à partir ya 7h30 okangi déjà place zo adresse na biso église tozana Bandal Moular na terrain ya municipal ya Bandal en diagonale ya terrain municipal okomona grande salle Neema okomona salle de fête moko bakomi Neema oksoko komi wana na se église eza wana mata likolo biso toza na église eza c'était biso toza likolo okomona kaka escalier eza wana mata escalier wana likolo na premier niveau nde place église la restauration ezali bisika toyambi prophète Baraka auti précisément na mboka ya Tanzanie oyo ndengeni papa na ye azalaki grand magicien a initiaki ye ba témoignage yango azopesa yango en plein culte ba délivrance ya makasi ezosala bato bazokangola bato bazali kobika bato bazali kozwa ba solution ya ba problème na bango bien aimé kozangisa te kobenga kozangisa te yo mutu oza na ba problème na kopesa numéro ya prophète tous les deux numéros ya WhatsApp ya prophète na kopesa yango benga komela prophète benga ye akosolola na yo akosambela pona yo nga peso koza na posa na nga ozaka déjà na numéro na nga benga na kosambela pe pona yo quelque soit ba problème oza nango okobika naza na posa nanu avant to clôturer na tike la prophète maloba asambela pona libota na Nzambe na kolingana no landa image oyo ya makambo elekaki le 14 avril jour ya sortie officielle na biso landa image wa botanga miko tika yo moni mwanyoka maman lelo eza mokolo na ye rapidement na micro na fongoli monoko na kombo lesu yo na liloba bien aimé outi kolanda image omoni makambo nini nzamba asali lolenge ni nzamba kangoli bato na mulimu ya nyoka milimu ya satana milimu ya monde ya ténèbres ndenge bato babiki je pense que outi kolanda image tala ba image ndenge nzamba kangoli bato nzamba bikisi bato bien aimé c'est pourquoi na lobi yaka tozana Bandal Moular au komi na terrain municipal ya Bandal Moular juste en diagonale ya terrain wana okomona salle de fête Neema une grande salle de fête en étage bakomi Neema na premier niveau so komi wana na se église muso ezana biso toza likolo étage omatika ka escalier za wana likolo na premier niveau nde place église ezali place prophète oya uti Tanzanie azo témoigner pas zo sala musala batu bazali kobika yo mutoza na Kinshasa kotikala te yaka nzamba za na kati ya kokangola batu nzamba zo pesa batu solution nzamba zo fongola ba vie ya batu bien aimé kotikala te nazo pesa numéro ya téléphone plus 243 82 79 71 430 plus 243 82 79 71 430 Zoya mi balé plus 243
82 83 43 239 plus 243 82 83 43 239. Bien aimé, les deux numéros yangwana au bengi na WhatsApp bako yamba yo bako sambela pona yo epa ya prophète o ya uti Tanzanie ngapo bengi nga na ko sambela pona yo loboko ya nzambe ko localiser obisika nyonso zali pe okomona ke changement e ko localiser vina yo. Bien aimé bozanga te boya ebele ko expérimenter puissance ya nzambe. My prophet, vous pouvez prier pour les enfants de Dieu. Bondela pona bana nzambe nyonso o bazali kolanda biso partout dans le monde entier. O sambela pona bango bazolanda biso baza en direct sambela pona bango. Merci beaucoup Mungu abariki sana. Zamba pambola bino. Mimi nataka musikose programme. Nalingi te ke ozanga programme oyo. Parce que haiko tout témoignage. Ezaka témoignage te. Mungu iko natumikisha pia mu domaine ya miracle pe délivrance. Zambe azali ko utiliser pe na domaine ya guérison pe miracle. Na révélation prophétique. Pe na katsa ba révélation prophétique. Dieu nous parle les choses. Zamba zolobele pe makambo. Vraiment kamata numéro iko pale. Zwa numéro ezawana. Ita benga tutakusaidia tokosunga yo parce que tuna maîtriser monde spirituel. A maîtriser monde spirituel makasi. Mungu amenipatia ile ujuzi. Zamba apesie nguya wana. Parce que ni bitu mina bijua. Eza biloko ya yebi yango. Na tunajua kila demon na jina yake. Ayebi demon nyonso na kombo nango. Na tunajua gisi ya kufukuza le demon. Et puis toyebi lolenge ni na kobenga na demon wana. Parce que même si esa balikuwa banatumaka ma mission, ata biso tango bandi kotinda biso na ba mission, kuko ba passer bengine ko balikuwa na ombaka me abatutikisha. Ezali pe na ba passer so bandi ko sambela me bandi ko kabiso te. Mais kuko majina banasemaka. Eza pe na ba kombo bandi ko loba. Ya ba demon. Ya ba demon. Kuko ma prière. Eza pe na ba prière. Enye ba kiomba. O soki ba sambeli. Atuwezi kusogea. Toko pusa na. Mon frère, ma sœur. Ndeko boningami. Qui m'a libéré. Zambo ya libéré. Le Dieu qui m'a sauvé. Zambo ya sauvé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Azali libéla pour na libéra. C'est un Dieu capable. Azan Zambe capable. Notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus Christ de Nazareth. Appelé. Babengi. Oui te. Benga. Na mele numéro apporte na. Ba numéro oyo topesi. Auta kwa desi. Je voulais prier pour vous. Alinga sambela pour na bino. Amérique, Canada, Paris. Amérique, Canada, Paris. Mungu akubariki sana. Zamba pambola. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Yes. Mungu neema amitendee miujiza. Yes. Mungu yes. Kila kiote ambacho shetani alifunga maisha yako kifungulike. Yes. Kila kadena bulozi ilifunga maisha yako ifungulike. Yes. In the name of Jesus Christ. Amen. Be blessed. Amen. Merci. Zwa numéro ya suka to clôturer plus 243 82 79 71 430 plus 243 82 83 43 239. Tous les deux numéros ils ont WhatsApp au bengi bako yamba yo bako sambela pona yo pe lobo kwa nzamba ngoye ko localiser yo. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. Une parcelle à vendre au quartier CPA Mouchi dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence concession cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain, plus toilette de visiteurs ainsi que une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance.
Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.